lobake totema lioparo longate kongola souffra kaka kongola kufa kaka makila Yesu elongola décision wana tobondeli na kombo na Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko kuma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bientôt, nous commençons les cours. On est en train d'inspecter, de voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. Moi, ça la 6 minutes. Ouais, relax. Je suis ouais. Mais oui, il y a des clips qu'on a fait là, comme. Soyez au monde. Salé. Mais oui, et bon, maman, yo, monsieur, à quatre, c'est clair. Yo, mon tababé. Bino, pardon. Quoi spécial, ça? Et combien tu n'as et combien tu n'as et combien tu n'as Clip, il y a l'évangéliste qui va face, là on va dire aux assoupis. Donc, Pardon. donc quand même. C'est pour la gloire de Dieu. Bientôt. Donc à l'issue. C'est parti. Ah, la paix, c'est on va finir seulement. Loboko epesaka ekopesa lisusu. Loboko etambwisaka ekokoma lisusu. La
Grâce aux ensemble papa mola. Tous on continue prière na biso. Message pour na ina personne ça boy. Na mboko Congo, totem moko o ba imposa pe ba soit décision que totem mona ekolongwa na mboko Congo te. C'est pourquoi vous remarquez dans le président Kabila de Père, quand on a changé totem wana, à Lyon, à Bomakié. Dans le même pensée dans la musique, pourquoi ça totem wana est changé te? Ce qui doit aller dans le livre de Daniel chapitre 6, le verset 15. Bible Zoloba. Selon loi, il y a Mède, na Perse, décision de décret, où ils ont signé par le roi, et ça irrévocable. Donc, on va changer en côté. Il a fait comprendre, Moutouali Bosso, il y a la totem, il y a léopard en Mboko. Avant azwa totem wana eza na décision o ba signaki lokwa ye mutu asigna azangi président c'est pourquoi na loi ndenge ba signalaki to ndenge ba signelaki totem wana ekolongwa te selon nde ba signela. Alingi na faire comprendre yo. Alingi bo consulter ba avocat ya mboka na biso Congo. Bo tout na même ba politicien. Batala na ba livre na bango ya ba loi. Batala na ba loi na bango bien. Ba trouver que totem a léopard na mboko. Ba koma ke mutu moko ta ko longola ngo. Na zoe bisabino. Botu na ba avocat ya Congo ba o ba ebi loi botu na be batu nyonso ba ebi loi ya Congo batanga ba livre na bango bien batanga ba loi na bango bien ba trouver que na Congo totem wana léopard mutu moko ta ko longola ngo. Mais la ligne même dans l'Apocalypse chapitre 5 parce que le biso livre moko Oezaki scellé na kati pe libanda. Oezaki na bilembo na kati. Oezaki na ba décision na kati. Mais na livre wana na ba décision nango mutu mota ko ka ko fungola ngo pe ko longola ba décision wana. To ko longola bilembo wana. Jean Bandé kolela. Parce que mutu azalaki te o fungola livre wana pe kolongola bilembo wana. Jabando lela parce que aluka likolo. Aluki na se. Aluki na sama bele. Mutu moko te akokaki ko fungola livre wana pe kolongola bilembo wana. Mais kolela Jean et continue à libérer te. Ceux qui kolela Jean et continue à libérer c'est que les Congolais, il fallait continuer à libérer. Mais yoka, tant que Jean Léli, azoluka mutu afungola livre, pe kolongola bilembo wana, kolongola ba malheur ezaki na kati, kolongola nzala, kolongola guerre, kolongola liwa. Tant que Jean Léli, amoni mutu akolongola makambo wana te. L'un des veilleurs a Jean, kolela lisuti. Mutu amonani waza capable ya kofungola mukanda pe kolongola bilembo oyo sambo. Komba mutu wana les rejetons de David. Amen. Komba mutu wana les lions de la tribu de Juda. Nabaki c'est lion kombo moko ya mutu. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Congolais tolela parce que mutu moko te azali capable ya kolongola décision oyo. Il y a la totem à léopard na Congo. Parce que aussi longtemps totem est ça. Beaucoup parlent biso na semboté. Tant que totem ça,
ezaka liwa makile sotanga mais na biso boye Jésus est capable ya olongola totem parce que selon loi ya Mède et Perse même roi azaki incapable ya kolongola décret to ko changer décret oyemo ko signer. Alléluia. Amen. Aucun président de ce pays a la capacité à olongola totem yango bomoni ke papa na biso Kabila le père tango alongoli yango so na eboyebi mais on va tout bakokite. Jésus est capable ya olongola ngo. Amen. Bele metoli to bondela. Alléluia. Ba décision nyonso on va jouer contre Mboko Congo pour batu bakufa na kaka pour tozala kaka totem à léopard. Alléluia. Amen. Ozobelela makila Yesu eganga makasi ebanda kolongola décision wana totem à léopard efolo moi soki baboyi kolongola ngo bakomona nzambe baomona kanda nzambe yo kongole place ozasambela makila Yesu elongola ba décision nyonso mabe o bazwa contre Mboko Congo makila Yesu ebanda kolongola ba décision wana o basala o balobake totema léopard elongwa te kongola souffra kaka kongola kufa kaka makila Yesu elongola décision wana tobondeli na kombo na Il est un président de ce pays, un ancien président. Oloba, même ceux qui faut signer par Tina Diable, je le ferai. Alléluia. Même ceux qui t'ont lobby bon à l'obéir, pour qu'on voit ça l'indivisible. Jean chapitre 10, verset 10. Bible sur le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, le diable a toujours signé l'impact. Il n'y a pas de ciment dans ma bende aux ala. Parce que le voleur ne vient que. Donc, c'est qu'il n'y a pas Wana, aïe la elo moussouti.
bapacte nyonso baalliance nyonso ya monde à ténèbres oyo esalema contre mboka Congo po to avancer te po tokende liboso te po tomona gloire na Nzambe te po makila bakongole etangaka kaka ozobelela makila Yesu ebanda kobebisa yango ebanda korompre yango je dis bien bapacte nyonso baalliance nyonso oyo esalema contre mboka Congo tozobondela lelo ebanda kobeba parce que nayebisi yo selon loi ya Mede na Perse décision to décret oyo basigné pa mokonzi echangeaka te lokwa président na biso ndalobaka biloko wana c'est que babiloko mosusu batie po échanger te. Quand vous orientez vos prières pour le Congo boyeba ke loko nini ezodétruit Congo bozwaka révélation ya makambo nini oyo esalema na Congo alors tobondela yo so croire que nde président wana alobaki est-ce qu'asalaki yango te toyebi te mais moi je pense qu'asala yango bapacte nyonso baalliance nyonso relation nyonso ozwama contre Congo po bakongole balelaka kaka po basufraka kaka po makila na bango etangaka kaka ebanda kobeba lelo makila Yesu ebebisango. Apocalypse chapitre 12 le verset 11 Bible Zoloba, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Tozobon de la makila Yesu ebebisa ba alliance wana ebebisa ba pacte wana ebebisa ba relation wana tobondeli na Congo. Samba pambola o makasi tozo évoluer na ba prière na biso to sala. En tout cas samba pambola o makasi tozo évoluer. Siko yoka Bible lobi boy. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix.
Il y aura la solo moko. Bible est ici. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Tout sambela. Tout zongi lisusu. Puissance sinon soit diable. Où est-ce que les Ménamboko au Congo? Où est dominant les Colomboko? Alléluia. Amen. Où est-ce que les Congolais va koufa? Où est-ce que les Makila va Congolais tanga? Où est provoquera même Koulouna Namboko? Où est-ce que ça les accident et salema? Batu va koufa même dans zela va crash à avion. Batu va koufa même dans zela va épidémie. Tozala dia ba bebisa biloko olia. Banda kala. Mais le gars tu dis que bon continuer zoya sima esala mabe koleka o esala liboso nango. Bon remarquer que tout ba bebisa sou biloko olia makasi. Est-ce que biso ba toto za envie? Toko lia ba biloko ba tsa formol. Non. Talingo comprendre le niveau mboko ba banda ko empoisonner biso. Niveau mboko ba banda o détruire biso. Nous sommes les influences ya nguya o ezo kamba bokonzi. Nguya diable o ezo kamba bokonzi. Retina bokonza sa bokonze sala nini. Parce que de la même manière yeba boy. Saint-Esprit ezo kamba biso. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que nous avons parlé de la part de Dieu. Et yebango que c'est poussé aussi par les mauvais esprits. Que batuma bebe ba sala makamula bango. Batuma bebe ba lobaka. La ligne est bisoboé. To sambela. Nguya nyo soit diable. Oyo domina likola Congo. Oyo. Komanda kabokonzi ya Congo. Oyo dirija kabokonzi ya Congo. Oyo sala ke ba Congolais ba kufa. Osala ke Congolais nyokwama. Nguya wana diable tu ebike. Jésus a dépouillé Nguya wana sur la croix. Donc veut dire Jésus a scellé sa force ya Nguya wana. Alors Nguya wana est en forme à léopard. Et ça na ba forme mususu ya mike ozo ya pour soutenir yango. Belela makila Yesu. O etangaki na Golgotha. Makila on est ganga. Yangwe ganga mieux plus que le sang d'Abel. Et ganga makasi. Et banda ko affaiblir Nguya wana. Et banda ko silisa Nguya. To force ya Nguya wana. Makila na Yesu. Et quoi isa Nguya wana. Victoire autour de Nguya wana et se manifester les lots. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tout le monde comment changer. Tout le monde dit dans combat. Oh,
que je suis la deuxième étape. Alléluia. Samba Pambola. Aussi, si on détruit le diable, on se télé mais l'amboka la biso. Mais les métaux évoluer. Alléluia. Loba gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu loba bien gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ma prière est un processus. C'est pour voir l'enseigne à l'homme qui soit en place ça. Il n'y a pas de panzamo. Alléluia. Tout comme une Exode, chapitre 7, le verset 14. Voilà ton kita, il y a histoire moulaï. Exode chapitre 7, tout dans le verset 14. Mais les mémoires ont fléau et liboso. Après avoir qu'on détruit le diable, mais les mémoires tout nyonso, on va ôter les mémoires Congo, on va ôter les Congolais, et ça la mundele, et ça moukonza mboko, et ça battoir ça la bango, et ça bat dans basa de près ou de loin, on nyonso nyoko la mboko au Congo, dans les locaux et ça la médaille. Moïse, après avoir nyoka na ko mela ba nyoka nyonso à Pharaon, et l'eau est salemaki. Pourtant les lois salemaki. Zamba ebisai Moïse akeni. Alléluia. Maintenant Zamba tindi Moïse, ezaki pa banda ko frapper Pharaon. Alléluia. Zamba bandi ko frapper Pharaon, bref. Parce que ta eza moké. Frappe ya liboso ezaki mai ya l'Égyptien et bon wana makila. Alléluia. Biloko l'Égyptien nyonso ezaki na mai ekufaki. Makila ne panzele partout. Nakaya l'Égyptien. Abiloko la bango la banzoto na bango. Ainsi de suite. Makila na et détruit ça qui l'Égyptien. L'Égyptien ba se força ba mela mai na bango e bongo na makila ba koka été. Alléluia. Oyo eza frappe ya liboso. Oyo to sambela. Nzamba frappe nango batu nyonso. Oba telemela mboka na biso Kongo. Alléluia. Amen. Na ningina ebiso to sambela. Mai na bango nyonso bongo na makila. Tant musu yo mitu na mapotre biso na bango to aka na mai moko te yoka. Soki biso to na pompi to fungoli to mona mai. Mais soki bango ba yeba mona makila. Et puis partout nyonso ya bango eza liquide comme makila. Puis makila wana ebebisa biloko na bango nyonso. Ebebisa bozwi na bango nyonso. Peso ba se forcer ba mela mai. Ba koka te po mai ekomi makila. Eloko nyonso eza liquide po na bango ekoma makila. Même balingi ba mela jus et mon doye et bon manaka makila. Makila wana détruire bango au sambela. Et détruire bango plus que même n'enge détruire ça les Égyptiens. Et forcer bango batika mboko. To bondeli na Kongo.
Prière na biso lelo étape ya liboso na ya mibale tosukisa yango place tokontinue deuxième play tokontinue troisième play tina 10e play eza baarme oyo nzambe autiliza po aforce pharaon atika bana Israël babima na bowumbu. Mais ntango nzambe aosolola na Moïse alobi kombo na ngai eza éternel et kombo na nga mosusu eza je suis. Nalingi na biso boye Yesu alo confirmer makambo dans Jean chapitre 5 verset 17. Yesu alobi comme mon père agit jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis. Donc veut dire le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc veut dire nzambe akontinue osala ti lelo. Ndenge akangolaki Israël nazokangola Congo. Des fois tolobaka ke mboko eza mboka elaka, mboko eza lokwa Israël, mais tobosana ke soki eza lokwa Israël, c'est que ndenge nzambe akangolaki Israël eza ndenge akangola Congo. Le temps est arrivé pour la délivrance en Boko. Je pense que tout ça, la mission Moussou na certifani pour nous expliquer Babylone comme Moussou na otoloba. Parce que nous avons expliqué les Kambouya décision, tout décret signé par les rois et ça est irrévocable. Mais c'est le seul Jésus qui est capable de changer de décision, de révoquer décision. Alors, l'ancien président, Yamboko, pour abandonner ma léopard, pour accompagner totem wana, et ça n'est loko yasina, pour totem wana endi mama namboko. Alors même Yemoko, aza incapable, ya olongola totem wana. Même Yemoko, aza incapable, ya olongola ngo. Et puis il n'y a personne sur cette terre qui a la capacité de l'ongola totem wana. C'est la raison pour laquelle un président de la République OAIE au Fandana Kitsabokonza Congo
il faut consulter basala nzambe na bosolo. Parce que la Bible dit que l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Soko yena bosolo. Jésus ndem to ana capacité ya longola totem wana. Soki totem wana longo to fandi na bokonzi yo ko koma roboma. Quelque chose va penser au yakinango. Parce que na lobaki na Marc 5 que muto azaki na légion. Na ba chaîne na ba fer ba kokai ko maîtriser été. Pour ça ba moyen bo moto. Na ina lo ba par là un esprit mauvais. Ba ko calmer na moyen physique té. Mais ça a la puissance sur l'esprit wana. Pour ça Jésus-Christ de Nazareth. Ndeko calmer esprit wana. Alors na me ko expliquer ndambo par rapport à ndela lobaki bo conduire ça liboso et au sala mabe. Mais oye ko yana sima na ngwe sa mabe ko lekango. Na calcula qui par rapport à Daniel chapitre 2. Tout ce monde a ba minéraux wana. Autant ba minéraux ont changé, tout le monde a que valeur et quitté, mais force to directé et ont augmenté. Alors na bokonza Congo, oye belo ni ekiti et lo ni mati. Tant on a la richesse to valeur, tout le monde na bokonza Congo et ça ba nende muto ekita. Mais force ya mabezo mata. Président Mobutu a sali 32 ans, batu bakufi. Mais président Kabila a sali 18 ans, mais batu bakufi koleka, batu bakufi na 32 ans. Donc ba année diminué, mais force ya mabe mati. Le lot toujours risqué président Félix Asala 50 ou 10 ans. Mais na 50 ou 10 ans batu bakufa koleka. Ndenge bakufi na 18 ans président Kabila. Alors to bandi ba prière to telemi la misala yo motozo landa biso samba pambola au place ozwami partager vidéo oyo sambela na biso longo samba pambola yo na kombo na Yesu Kristo oya Nazareth. Je pense que tu as arrêté l'étape ya liboso na ya mibale mais tu continuer à misatu na oyo continuer samba pambola yo to beteli Yesu. Place beaucoup naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni. et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pe ça futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme na Nazareth Na kufi agence lisusu nakesa su mulongo kuna pour cela susu kuna iza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence ezalaka mais moi bandi mama leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona kimona mbeso polikamba boye na monde na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous porter au sungayo, à aux yeux de l'Ogolia. Eh maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa, poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique
Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a dit qu'on a foufou. Oui, pour la Nazareth, on a un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbikisi. Asimbiki. Eli kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo yemba.